Tambola na mokili omona makambo bandeko balandi ya radio loko télévision. Jeune garçon akufi likolo ya kimuyibi na ye, likolo ya kilokoso na ye, akei koyiba kisi ya papa, bokoko ba papa akimi nango nzoka ebite bokoko wana na butu esalaka ndenge nini. Mwana akimi akei nango lokola lokoso po alingi mbongo ekei kuna ebomiye. Pona nini mwana lokoso ya mbongo boye? Toloba nini? Eske ezali faute ya papa to faute ya mwana? Nani abomi mwana oyo? Papa na ye to ami bomisi ye moko? Pasi yango lisoto kobetela yo sika wa boye. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka chaque fois pona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala soko ebingai merci mingi matondo pe longonia ezonga epai na yo. Kasi soki mbala liboso omona ngai yebaki babengaka ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Ozolanda biso ozali na Bujumbura, ozali na États-Unis d'Amérique, ozali na Congo démocratique, ozali na New York, partout à la émission na bino yango yo et bandi. Grand merci na Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo. Michael Josh qui se donne au four et au moulin pona bo landa kabiso boye. Ya to ko umela mingi te na lisolo o to beta lisolo pona ko kebisa ba parents. Na ebite il faudra trop kebisa ba parents to kebisa bana. Est-ce que parents to papa soki azali na mwa gris azali na mwa babiloka bokoko na ye esengeli na ye ala kisaka bana ke oyo bosimbaka te to ndenge nini? Moi je me demande, est-ce que il faudra bana bakotaka na chambre ya papa to bakotaka na chambre ya papa te? Nyoso tu wana do pesa ngai mutu koswa bino ne boko pesa biso ba réponse. Est-ce que boyebi ke na ebite na solo na ndeko boka esanga papa Fiston oyebaka ke 95% ba papa ya kala basalaka pamba te, basalaka na ba gris onga na abina ndenge ni abi moyo kati ba papa na bana yeko soma mapangu pamba o papa na asa 17 asomi lupangu, papa na asa ya 20 ans asomi lupangu, na 15 asomi lupangu, basalaka na ba green wango mais okoyeba te pasi na kosaka na te. Ya li soto ko betela yo awa esalami bongo na Congo démocratique na ndeko moko ya membre ya gouvernement. Bon tozo conserver parce que on a pesi biso li solo alors tout temps à comboter mais yeba ke mutu auto to betela li solo na ye awa azali bongo politicien na République démocratique du Congo. Ya République démocratique du Congo azali munene. Tout ça on a 26 provinces. Na tangi province oyo makambo esalamiti. Tout ça clair. Na lobaka yango chaque fois biso on a radio kolé to betaka masolo pona ko nuire batuté. Pona ko sunga kaka esika ndeko akwei yo okoyate. D'ailleurs, boyebi yango na Congo démocratique et pouvoir ekoma nango du père au fils. Toyebi yango batu ebele papa na bango basalaka ba esalamaka na Congo de sama partout to mona yango George W Bush ya papa azalaki président, mwana na epe ko comme président. To moni yango na Congo démocratique olingi yango Mzee Laurent Désiré Kabila azalaki président, mwana na epe Joseph Kabila ayo comme président. To moni yango pe lisusu plus tard na président Félix Antoine Tshisekedi, papa Nadaki, le parent même de la démocratie, l'icône, symbole même de la démocratie na Congo démocratique, Sika Boye, mwana naye Félix Antoine Tshisekedi a joui pouvoir. Tout le monde a kaba politicien belé, par exemple Ezali Légion, tout le monde a mingi. Non seulement la présidence, dans la poste belé, tout est belé, parce que la politique, bala na bango, balanda lokolo. Ata le premier ministre du Congo, tout le monde y il paraît, papa na été en Mobutu, ambassadeur, dans le pays est belé. Voilà, c'est pour dire, mamou, et ça la héréditaire, mingi, ça la marandingo, voilà. Alors, les Cambo, ça la mine de ko, azayena gouvernement, ça la rabon, n'a pas mbura matari, azayena gouvernement. Na habité, gouvernement central, comme gouvernement provincial, mais pas grâce à la gouvernement. Alors, papa oyo, webi ba papa nyonso bazana na mbongo, to mona kayango soki mutu azalaki na mbongo, oui azalaki na papa azalaki na mbongo na ye. Mais batumi bakoma olinga ba la politique pour ba couvrir mbongo na bango. Papa oyo azalaki bongo businessman. Azalaki homme d'affaires, abana osala makambo na ye ba faire mais à côté qui peut na politique chance et sourire kombo pe ekei c'est bon.
azalaka na libota. Alors papa oyo na beta lisolo na ba réserve. Nazo beta lisolo pona ko nuire mutu te. Nazo beta lisolo pona ko bebisa comportement ya mutu moko songolo te pona ko tchola te mais pona ko penio kaka. Na lobaki on e bandeli awa. Est-ce que il faudra ce qui papa ça na moi bichebe ayebisaka bana bo simbaka te to neni ntalo bakate. Yango nazo beta lisolo awa. Papa oyo ndenga banaye ko préparer mwana na ye, il paraît abanaye ko préparer mwana na ye ya mobali. Que mwana oya mobali azala successeur na ye na non seulement na business na ye mais na makambo ya politique. Mais papa azalaki na moi bichebe na ye. Siko mwana oya mobali oyo papa banaye ko préparer. To benga ngoni ni kilo koso to nani. To pesa bana mbalo kombo ya pour comprendre. To pesi kombo ya mwana mobali oyo Jean. Tobengi est Jean. Mais vrai comme on a les agents, Tobenga est Jean pour n'a pas de distinction. Jean quand même, papa n'a qui mouti en bongo, a initié qui est pas de business, ba contrat, Mickey, ba soka ba contrat, na compagnie, à cause de contrat, na SNCS, à cause de contrat, na Onatra, par exemple. Bon, gouvernement d'État, mon accord, ça va contrat, c'est la sous-traitance. Peut-être, ba maladie, il y a Onatra. Ba pesi yango pa mutu moko individu moko songolo ye mutu so mutabel na Onatra abi magana pays moko songolo. Peut-être na compagnie moko songolo na Sonance top n'importe quelle compagnie chargé peut-être ya ba chat ya uniforme chargé ya logistique et consort. Donc moi na oyo papa na été bazaki na gouvernement alors ba tenda to benga ngo ba tenda ba contrat ndengo wana so que ye a sedaka moko mwana na ye. Alors Basa bana ba politicien moi ebele. Siko l'enfant ici remarqué quoi? Baninga na ye bazwaka ba contrat, ya ba compagnie mo ba contrat ba $70,000. Ya ba $100,000. Ya ba $50,000. Mais ye John banda papa brancha ye okomona ye contrat zo ya makasi mingi ezalaka ba $10,000. Ba $15,000. Mais comment on a $5,000, $7,000 et consort. Si koyo, baninga oyo bazwaka ba contrat wana, so tani position ya papa ya John et leki position ya papa wana. Si koyo ya comprendra te. Webi mwana kilo koso, ovana nous pas na bino, lupangu ya munene konso. Aza mwana oyo azana ba 37 ans. Bon, alors que ne 37 ans pas koufi. Aza ki nous pas na bango. Azalaki na proposante na ye fiancé falaka bala mais on va pas entrer là-bas. Trop bête solo oya mwana. Alors, mwana ozwaka ba 15,000, ozwaka ba 5,000. Contente-toi de ce que tu as. Te mwana, moi concurrence te baninga ba ba contrat ba 50,000, ba 100,000 nga contrat muke bwendeni. Qu'est-ce qui ne va pas? Nga il faut na kende kotalisa. Ya makambo a kotalisa oyo. Oh kende pas prophète ça rameno chaque fois. Bato ebelo mbenga ba prof ba bato bana osala ba kimbiku diwana bato bana osala makambu ya ba gris konso bato ba sute banganga wana bakota bango nyonso tu na kati ya église bakwa ko mbenga ba prophète Nzambe misuko mbenga ba apôtre yango kebaka na c'est pas n'importe qui on dimaka ataka yo loboko est-ce que komi Kondi marate loboko na yo, to mutu na yo opesa yango n'importe qui po mabezali. Mwana mobali oyo akei epa ya prophète moko songolo. Prophète on ape kombo na yebani. Yaya, to beta lisolo na biso awa pona ko nuire mutu te, na beta lisolo pona ko peigner peuple congolais en particulier mais particulièrement batu nyonso ya mangala. Ce n'est pas tout le monde qui se dit prophète, mutanzambe ndi aza mutu nanzambe. Yo kepa mutu, ayebiso aza prophète, aza mutu na Nzambe. La bossa donc, on va montrer oyo, ezali Michael Josh, hein? Donc votre profil, Michael Josh akitisi, ba montre quand la site à Michael Josh, voilà au monde va montrer kitoko boye, na ba lunette quoi. Il y a Michael Josh, chapeau, Michael Josh, oksali commande, okozwango livraison à domicile. Voilà, comprendre hein? Oui, ça va Michael Josh, c'est qui est très bien. Merci. Voilà, Michael Josh, Mbotenayo, je valide. Tango akei pa
prophète. Bon, balobi prophète. Mais baramba sala mi tobenga nganga. Akei kuna nganga wana atali asali wa kosala. Oh non. Mais yo sa mwana moko ya ilaka, osa mwana ya chance. Bénédiction na yo. Eza musika te. Eza kaka na ndako na bino wana. Mutu moko osala bénédiction na yo. Donc bénédiction na yo, chance na yo. Mutu moko na famille na bino aosa elango. Oh, mutu ina aosa elango na famille. Oh, kende kaka yo okomona. Oh. Mais yebisanga quand même. Oh, ça va yo. Est-ce que papa Nabino azali politicien te? Oh, azali. Papa Nabino mutu ya gouvernement te? Mais kende kaka mutu osala makambo wana azokanga ba chance na yo aza na famille Nabino. Atangeli e kombo te arobi ka ndenga arobi. Mwana opa kei. Afani pe kimia. Papa azala katuku bianza ya kosala te mbongo ezali. Alors, boyebi ba papa mingi so bazana ba secret na bango mingi ba yebisa ba mama basi na bango misu ba yebisa bango pete me bela tuko ba mama ba yebaka mwana osikoyo azalaki na besoin ya mbongo talaka baningane ba yebika za mwana ya chef ya mwana ya chef ya gouvernement mwana ya chef ya parlement mwana fait tout nini est-ce que comme c'est que bien voilà kendaka ndingo wana azalaki na besoin moko bakende ko duma ye na baninga na ye talaka baninga na ye bana pe ya baya bazwaka ba contrat ba $100,000 ba $150,000 elo okutu teta mtazi contrat ya Jekamine par exemple a fourni ça Jekamine masangu mbongo combien est-ce que bokomi siko voilà siko baninga ba 150 chaba yo zo aka mbonga miki siko pese mbininga surtout prévu siko yo bakende koduma na baninga na ye na Afrique du Sud. Baya na Afrique du Sud, baya koduma ma vacances quoi, bake na Santiti, ba duma. Comprendre Siko ye ba mbongo ezaki akokate baninga ba na mbongo sa na masolo na bango. Baninga ba de ko bete masolo ka nga tuka funa kenda tana ba $30,000, nga funa kenda tana ba $50,000 ko so na tant yesi ko ba montana akokoma yango te. Au lieu ayebisa papa na bango, mais il a préféré à kende bongo koyiba. Ya ba politicien ebele. Oh, donc ayibi 400 millions de dollars. Ayibi c'est combien de $1,000? Oui, c'est vrai, ba yiba ka solo, mais mbongo mususu ke ba yuta esike uta kaboye bakate. Ba mbongo ba tsa ngope na banki te. Soki mutake na banki akokosa la mo mukati na banki mais mbongo no so na pa na bango. Alors, John il a préféré tangu papa na bango azate a koti na chambre ya papa na bango mama na bango pe azaka muta business ou muta ka bata côté wana to beta lisolo ya John na lobi ndeko komo na John ti komo na Jean ti mais kombo ya ndeko na kombo na to tele no kombo ya Jean pour na bo comprendre l'histoire comprendre ya na beta histoire or ba réserve vous tapez l'histoire azali mutu ya famille pas fisto beta histoire o pour na openière na éviter na peni nani ba parents to bana lokoso to buto beta gali so robino ne boko juger John a côté na chambre papa na ye abandi ko luka mbongo évidemment bana ba yebi ke papa bomba mbongo na chambre non babandi ko luka mbongo andi ko luka akeko luka mbongo akeko fungola esika ba fungola tanga fungoli boye amoni moi caisse moko boye ya papa na ye na caisse wana ezana moi bikeko ba statoki moi ba grigi ya papa asimba kisoki ni na ngwana John mbala moko amoni mbongo etondi na kesi wana ba liasa ba $. Oh do papa abimisaka mbongo papa abimisaka mbongo yemo tala ba liasa ba $. Ebimi oh ezande boy nzoka bato ba sana makambo wana esika zali soki osimbe loko na ye ba presentera keno mabe zali mbala moko papa bengiye allo John, oza wapi? Oza na chambre na nga, n'est-ce pas? Oui, papa, oza na chambre na nga. Ok, kosala nini na chambre na nga. John, kobima na chambre te, mon fils. Zalaka na chambre wana, moi je viens. Soko bimi na chambre wana, mitali yo. Ba sekili. Est-ce que soki na chambre na yo, bana il faut akotaka te. To bana bakotaka. Ezana esika, otika ba grigi na yo. Okoyebisa bana te.
na éviter ce il faudra oyebisaka bana que beaucoup na chambre fungola partout ako fungola te na yebite bino ne botika na commentaire wana John pas to saki papa wala eti so azaki wapi muta gouvernement ale alie mbala moko na ba soldat ba kiti papa ko ki mamba na côte na ndako mbala moko na chambre mama ko saki te tanga ko siko bokotuna nga na yebi solo ndeli boko na suka na yebi ngondeni papa côté yebi c'est John mon fils pourquoi tu veux te créer la mort oza mutu oyo nga na formaka prengai yo oko remplacer nga na mama gouvernement je te forme pona ozala mutu lokola nga pourquoi tu es pressé et pourquoi tu n'attends pas ton temps ok ko simba kuna po o papa na zaki na besoin mbongo na lolo mbongo ozaki na besoin mbongo John pona nini oyebisa ki ngai te tu as préféré ya ko ke ozo mbongo kuna yo moko oh non papa en tout cas baninga na ngai tous on va contrat console so tala coûte intel a auto ça contrat na Jekamine il y a $50,000 tala coûte intel a ça contrat na compagnie mo onatra ya te ngai siko ba contrat ça jibe za $15,000 ndenge nini hein papa il faut obéir ngai oza papa na ngai okotika na pesa ngai bénédiction na yo ah on a besoin de bénédiction tona oza na besoin ya mbongo o papa na besoin ya nyoso tu faut na Afrique du Sud bande ko ngai ah na ba masa na ngai ça va bénédiction papa yebisi ça va fukama afukami papa zili boko na ye atena mutu lokola sango alobi akoloba abenir ye soka benir ndenga nzambe soki pe na mitu wana azongola ke ba pouvoir na étoile la ça on ne sait pas papa pe ko benir wana papa bimisa $40,000 à pesa Jean Jean Pesiko babandi ko préparer voyage Afrique du Sud de baninga na ba kende vacances ko duma na ba copine na bango 3 jours ya pamba après bénédiction wana Jean babenga na compagnie moko songo na kotanga kombote Jean ba pesa ye contrat ya makamo maladie ya $200,000 Jean se dit ah en tout cas boende ezalaka Jean bref ba kenda pa Afrique du Sud ba ya Afrique du Sud ba duma na ba chéri ya komi tumusamarate bana oya ba politicien bana oya batu ya mbongo bana o bazwa mwa katuku bianza o ba yakena ka vacances okomona mwana intel akena poto yaya esika mbongo no bange utaka yo ebite ndenge bazwa mbongo no bange ebite komi tumusamarate soki toka otike bana mokili oyo jamais luka mbongo na ndenge na yo ba jeune ba dumi 3 jours. Hier, en Afrique du Sud, benga ye contrat sur contrat à 200,000. Alors, il s'était prévu ça là 2 semaines en Afrique du Sud, il y a Douma. Mais tant qu'on a eu un contrat, on est à 200,000. John a salaga 1 semaine, à Zoma Kangunaye, à Zonga. Tant qu'on a Zonga na pays, à qui a signé, bah, Tambon, on a eu la compte à 200,000. Alors, 200,000 personnes qui ont John Moussala Falaka Sala. Ouais, comme maladie, nous sommes écouté kaka $95,000. Donc Jean a tikalina $105,000. Boumo wapi. John a go batu ba ebi John ya comme on a John te vrai comme on a ezali aza ya kokufa ba uti ko kundaye. So kana métropole au mona kuna tombo na ezali entre terre et ciel. Nanu kutu bate Pierre tombalte etana nous fraîche totangi koma mutu to betaka ali solo John a sali oako sala Jean sali oako sala a dépensé $95,000 a tika na $5,000 John a bandi folie a sombeli mwasna ye makangu na ye mutuka ye moka asoma mutuka asomi moto ya muneno emba moto muneno wana a somba ba moto abandi kudo ba boîte nyonso tu ya Congo o ba boîte ya Lubumbashi o ya Kinshasa o ba boîte ya wapi ye mwana ya bwebiga biso bana ya ba nouveau riche talanga bana okana mawaninga bana osala siko ye pena juango nouveau riche Jonathan Muke na 1 mois pamba $105,000 wana fou et sili. Siko ba koma ekomona Jean na ba bar na ba boîte de nuit et pour la boîte de nuit ngo bango trafic et moni ba to trafic d'influence wana. Webi ngai nazali mwana ya yo za mwana ya nani.
biso to vivre na et faut faire son biso moko mais bino batata na bino ba yiba ka mbongo ya l'état ba yiba ka mbongo o biso to contribuer rapport na ba impôt pour ba to yiba ba to voir musabino mais kana mingi te tout ça va finir est-ce que bokomi to so lika pembe biso ba o ba faut perso vous comprenez c'est que bien telanga j'aime quand on partager nga yaya tangu mbongo sili Jean a commis na mpiaka Jean sera na esa kibino Jean a fungula le sika papa na ye soka par hasard lo asala ki wana mbongo ebimaki n'est-ce pas na mbongo ebimaki wana papa ba ko bouger temps papa yaki azoki na mbongo wana apesa ki $40,000 vous se rappelez n'est-ce pas oui so na bien donc papa malgré mbongo ba yiba na gouvernement mbongo papa azwakango awa n'est-ce pas akei papa pekisa ki e abenda ki e matoi kokota na chambre te mais John alingite yaya mutu makasi yango mona ka mingi za kampe bon en fait bana batambongo pe babonga na bango bazebele mais mona ka mingi difficulté pour bana batambongo babonga po anini ba bika papa za na mbongo papa osala nyoso je m'en fous a otikela nga mbongo basuka mabe or même si ton père a l'argent même si ton père a sa membre ya gouvernement même si ton père azoyiba mbongo na biso to contribuer kana chercher ya kotanga ebele batanga te et puis bango difficulté mais papa zaki na mbongo est-ce que komi to solika pembe tselanga ba j'aime yaya John se permet à kozonga susu na kati ya chambre à papa kanga na chambre na été afungoli bazana ndaku ya munene ya kosakana te oyiba ndako zela ka salon otebe na ba 33 tours ba kita diva 4 za kana chambre na bango ne pardon salon imagine ce que 4 ba salle pena donc est-ce que ba fanda à lunch 4 sala manger mi balé salon za munene ndenga nini basana villa John azonga papa zate mama zate John akenda na shamba papa ayiba kesu wana oye bimisaka mbongo wana John azio yango ayibi kesu wana akei ake kovanda na hotel hotel yango ya sika bato hotel mo sika mikolo boy est-ce que comprendre c'est que bien John ye aebite malobani balobana pona kesu wana aebite sala so ina ngo wana ake na kesu wana jour a liboso jour a mibale nzoka kesu wana mbongo wana na ebite ezaka bagi na kati ezalaka nini aibimaka ezo sanza nde mbongo ezalaka nguma bimaka wana asanzi mbongo wa papa azui alors po nguma sanza mbongo ipare nguma wana bapesa kaiba biloko ezala mwa cérémonie moko boye jour o mbongo bimaka wana ezalaka coïncidence père sasa ide makambo na déjà avec Ayrton mbongo ya obima yango wana pa kalingaka te mutakota na chambre sika wana aiba bimaka ezalika coïncidence na John tanga kotaki nde mbongo pe bimaki wana John ayibi kisi yango waseka lobaka soki muta yibi bible botika yemwe kelete eskali wana ya yibi kisi ya papa akanta mbongo ebimaka soki ndengeli akena ngokuna na butu asala boye ebaluki nguma tanga moni nguma wana nguma pe asanzaki na mbongo te moyen nguma sana mbongo te parce que il fallait ba prière moko il fallait ki ba pesa lo asalaka soki ni na ngwana rien John akoya tanga mona nguma bimela ye akoya kao kambaki nzoka nguma na bimaka sanzi pendant 3 heures du temps azongi na yebite abimaka sanzi pendant 3 heures du temps to soka abimi ba pesi soki bloko kolia soki nini soki makila soki pe maki na yebite bato wana bayebaka bino ba expliquer za ndenge nini ba pesi nga détail te mais pare nguma soka abimi so pia isi maki so pa ni ale so pa ale ta ko kota sanzi mo en tout cas na sala ba détail wana te bref nguma sanza ikutu mbongo wana te yeta nguma amona siko nguma pene ya nguma John akoya kambaki na kati ya chambre d'hôtel oyebi hôtel pe ya munene ba John azali mutu ya pamba te azali mwana ya po ba yebi ke mwana ya vous comprendre jour ali bosi ba koloba te jour ami balé boyebi ezalaka neloko moko soko te na hôtel non na libanda otima bataka ba simo ko beza porte te muta ko beta te et surtout que à la réservation à une semaine na kati kuna muta ko déranger ote ata ko komba soko boy ba ko ya pété John asayi papier wana nzoka yekuna kambaki na kati
Tangu John quelque temps, troisième jour, aeko lamuka. John a lamuki. Keso wane zongi no machaka wape na sambetu. John abimi na libanda. John abimi ka libanda boy. John mute bandi ko beta. John e bandi mute bandi ko beta. Mute bandi ko beta. Mute oki mutu passe bien. Akiti wana batu ya réception de ba confirmer to mona ki John. Akitaki alobia oki mutu passe. Aoso maman wa paracetamol asomba. John tanga matin na chambre d'hôtel. Njoka John hi. Hello. John amati na chambre d'hôtel. Avant de kuna njoka John akufi. Akufi. John akufeli nini? Ba gri gri eleye. John aboyi kolia nini? Aboyi kolia. Aboyi kolesa to ayebi kolesa nguma te. On ne sait pas eloko nini John akufeli. Boye biso ki muta akufi. Un jour, 2 jours, 3, bon, 2 jours, 3 jours, bon, abandara ko dégager. Na hôtel, ba yo ki solo ya bien te. Solo ya bien te, bon, mais moi, na oya bimaka na tongo, akendara, kosa déjeuner, na restaurant, abimite nini. Ba lande di solo ya bima, et pas y chambre, oh, tu na salaki. To kotanga kombe hôtel ou ante, pour na réputation. Ba beta porte rien. Ba beta porte rien. Ba stele mbila les akaba ba fungoli ba kuti John akufi. Oh John te Oh John moi na intel. Oh. Papa kuna a constaté ça fait 3 ou 4 jours moi na ezate. Papa constaté que eloko na ye ezate ayebi que moi na mutakimi nango. Ayebi que moi na okufa. Ba benga siko famille. Monsieur excellence. Moi ça va pour meate. Bota na morgue. Bazuko njoto ya John bakie kochana morgue esika bataka ba morgue yaya tutangi pe comme ya morgue ngoti tobetaka lisolo zobeta lisolo on a beaucoup de réserves yango na ozongela ngo chaque fois pona kopini kaka batebe mbaja na morgue basali pe funérailles nyonso tu siko ndenge bataka mikolo ekoma kaka ebembe ifo bolela ngo na esika na morgue consort poke kuname papa ya John excellence a exigé ki ebembe wana eya na ndaku na esibino basana salon ya munene ya kosakana te lokola gudu lupangu babimisa bakiti ndeso bafote batika salon fi ba décorer talaka mwana pe ya mukunza kufi ye mo kayebi secret bakote bembe kuna baye boyebi ke ebembe la soute jour moko na tongo babimisi yango baye batie wana korbi etiki bino wana tango etikali 20 minutes bakende kokunda. Excellence wana abiale, tout le monde sortait dans le salon. Tout le monde sortait. Naba nanga sortait na otika laka awa ngai moko na mwasi na ngai. Oya kufi asa mwa nanga ne pas ba to yuko ima bon okowe nini et ça intimité moi après tout à part qui me conti moi na yemo ka kufi peut-être et ça na ba cérémonie familiale. Ça na ba cérémonie familiale. Siko noko na bango asala ki wana banda ko séparate. Aneko séparate. Détail moko zali. Papa ya ba Jean. Ye asa mutu a gouvernement. Mais pona pesa bandeko na mbongo, pesa kana mbongo mais ça vraiment difficulté. Akabara ba mingi belate, akabara pena mingi ti. Est-ce que bokomi tango abimisi batu na salon akangi ba porte na sine bimisa na salon akangi ba porte na mwasi na ye. Et là ko basala ki kuna on ne sait pas. Basali 20 minutes. Tango 20 minutes koki, batouane ya pompe funèbre, en tout cas, non, quand on a assis ici cérémonie, ba fungoli porte, ba jupe corps, malamoko, ba keko kunda. Ba keko kunda. Batu ba mona ki yango biente. Batu ba na ko ima. Sikoyo, batu a misu mine basala ki pe wana ba ko ima, ba ko loba tiko, non ko na bango na ko biente pa sa muto ba numéro, inokonde sikoyo. Akei noko azali leki ya mwasi leki ya mwasi no noko ya azali ko ya azali leki ya mwasi no voilà noko yesi ko yebisa mama ya ba Jean ya ba John yo fungoli misute mobile na yo nde mutu ale mwana na yo po yebi makambo wana famille tangu bakangaki ba porti wana papa wana abana ekozwa esprit tope âme abane koza esprit tope am ya mwana wana po ekende kosala et travailler évangile makambo wana na bosani détail moko
na bosani détail moko tangu John akufaki bafungola to bafungolo bamoni ye excellence alabaki hey bokanga na chambre wana avant ke na morgue excellence ayaki na butu akotaki a récupérer ki boru na ye wana kenango. Alors pour na sacrifice mwasi mwana na ye wana azwi molimo na ye ekendaki kuna po ekende kosala ngana yebite ndenge bayebi batelinga lisolo. Si vous avez expliqué malgré moi si à participer à la cérémonie moi si à lobby ye na eloko moko te kasi ba cérémonie mobala mande ko lata wana na kati mobala misaki nzamba na moko ya noa apesa noa bino o aza mwana na yo akufi pona lokoso na ye akene ko simba bloko nanga yango akufi ndengo wana. Alors yo faut ça la cérémonie o sala pona mwana yo a récupérer ce na ye atindi kuna po sala ka mbongo mutu wana ba ko reconduire na gouvernement oyo. Est-ce que komi aza mutu moko falaki asala guse pa koli mwandamu mais ba ko reconduire na gouvernement o boko mona yango na ebite gouvernement central gouvernement provincial tonani mi ye azanga kate. Est-ce que komi to solika pembe tanko mutu te tala ndenge John akufeli ndengo wana yango epesi ngai mutu ko swa to mabeteli ngai John akufi na lokoso na ye to papa soko za ngomba gris to chambre moko ya yo batu bakota kate il faut se na chambre oyo bana bakota kate mais yo chambre na yo za populaire parce que bana mingi bakota na chambre ya papa ça le moko te mais aloba kite pona nini bon na ebité papa tango akanga John to liboso apesa ki bénédiction parce que détail moko abino papa abade ko ça la chance ya John yango wana nganga na esakiye para yo muto osala makambo wana azapa na bino. Alors papa timbrek ba esaki de ndengo yanga bisa $40,000 a pesi et puis afungola ki manger azui moi tenda wana ya 200,000 seulement. Est-ce que ba jeune ebele bana mingi ya batambongo sala folie wana ba parents na bango ba utiliser ba chance na bango te ka munuko na yebite to betika lisolo. Est-ce que papa sozo na moi bichebe esengeli na yo oyebisa bana oyo ezablo nga prière basimbaka te. On ne sait pas. Est-ce que mon papa soit na kisi il faut que moi na etrobana na ebité mais ndeko mo a confirmer ndeko to koyamba une émission je crois lundi ay papa fisto ko bitu ngsamate ngana iko yeba ke papa na biso na rando mama na ngala rando ki mama ngai moko na kimukolo déjà mutebe sanga te kaka na prière nzamba na kisangai et puis tellement c'était trop na bête na ya na ngamu susu ya mwasi ya bi amoyo ebakate ngas na ebaka na ngana ngolo bate na bale pokta mama na ondima yo papa fiston ba papa ebele akana ba mama basana mwa quelque chose même baloba azate to pekiso a obwa mama na yote obwa papa na to betika lisolo to peni yo. Est-ce que komi mwana mingi romona yango to mona mingi papa sana mbongo papa sana muta gouvernement papa sa businessman okomona o mwana na yemo ko vine za ra keba bulu ndengo wana mwana pusa kamituka mwana ya mutambongo mais ye musane ka ba boîte de nuit ko kene makambo sanga tina via ki mutu boezate nzoka baso étoile na ye ba osaila ngo comprendre. Est-ce que comprendre salaka angele yango wana soki nzambe te mawatro tala moi lisolo muke otobomola kiyo ya John anglais pona o comprendre soki papa no na mbongo eza mbongo na yo te eza mbongo ya papa na yo tsaka mabolongo na se ba mama bino pe botsaka mabolongo na se pona kosambelaka pona bana bino o tolobaki te tolobi. Est-ce que o comprendre c'est que bien voilà. Merci Nabino Solandi Biso, bon tous en studio Nabiso tous Libanda, mais nous étions obligés à combattre la Nabino solo. Oyo déjà samedi héros déjà au lieu comme on a studio RLeki, on a préféré combattre la Nabino awa pour Boyokango. Partagez à ceux qui solo oyo et au moins est intéressant pour na yo et sungiote, mettons yo partager peut-être et ko sungande komoko songolo et sikamoko pakala. On comprendre c'est que bien. Voilà. Alors, quant à nous, nous vous disons au revoir déjà, tokutani prochainement. Na numéro Moussousou, il y a Radio Le Collet Masolo avec sur votre chaîne Radio Le Collet TV. Pour comprendre, hein? Merci na Chris Laris Pelende, réalisateur à l'émission Oyo. Il y a une assistante na Winnie Laris Pelende. Merci na Claudine Laris Pelende, réalisateur à l'émission Oyo. Merci na maman Rina Oumi Laris Pelende, coordinatrice à la chaîne Oyo. Tout prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Le Collet Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Maman, la première dame de Bruxelles. Maman Marie-Thérèse Mbotenayo. Merci mingi maman, on est ensemble. Maman Suzanne Massamba.
mbote na yo, merci mingi na bosanité maman Emilienne Mboma, ya papa Richard Watuzola, vous comprendre, c'est que bien. Voilà. Merci Natijon Luchombo, un prince à New York. Comprendre, c'est que bien. On est ensemble. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Voilà.